Mado la bonjour. Émission ya lelo eza vraiment précisément pour la maman. Donc nazo salango awa epa ya vie na nga business o boyoka ka tonto seba. Yenda sangisi biso ba maman nyonso na Charleroi. Donc lelo eza lelo ezo yinda. Yango wana na kobanda kozela bino ba maman moko pona de poser bango ba question. Toleka. Bonjour maman Mado. Bonjour maman Bibita. Vraiment maman Mado, susu kokanga maman nanga. Oyo nde mtopesaka biso ba conseil oyo kitoko vraiment. Comme eza mois de mars, nde nalakaki ba fan nanga na baki na ko kolukela bino maman Mado pona poser ba question alimbolela biso pe alakisa biso vraiment maman lolenge nini tokoki kozalela pona moi oyo. Yango na maman na pesi yo parole. Merci beaucoup maman Bibita. Pour notre na mois ya mars, conseil naza kopesa bilenge ba jeune maman na ndenge oyo ezali mwana biso. Oui. Mois ya ba mama. Lolenge nini tokoki kovanda na kati ya bandako na biso na mibali na biso. Esengeli boyeba kosala bolingo ya suka. Yoka biso. Parce que ça, moi, oya ba maman, bisika nyonso bazotindela biso ba message ya kitoko. Olenge nini tokoki ko se comporter na kati na bandako na biso parce que ça moi na biso. Oui maman. Esengeli kozala na amour malamu na papa na kati na ndako. Tango papa azoyela yo cadeau na yo ya mwana yo ya ba mama, esengeli koyeba kopesa bolingo tina suka. Nasengi bino ba jeune nyonso Europe ngai mama Mado naza kosenga bino pona koyeba kobatela mabala. Libala eza eloko moko ya mutuya o Nzamba pesaka na kati na elanga ya Ada e Eva. Nzamba alingaki mutu atikala pamba ayaki kopesa mopanzi na ye. Nde apesaki Ada mama Eva. Yoza mama Eva na kati na libala na yo na mobali na yo. Oui mama. Zala na mobali na yo malamu. Maîtriser ye na ba façon nyonso. Oyo koyeba ko maîtriser mobali na yo. Soki mobali na ya alingi olataka boye olati lolenge na yo. Soki mobali alingi olambelaka ye supu ya boye olambili ye. La kisa mobali na yo na mwa oyo eza mwa ya ba mama. Tolinga mibali na biso, bolinga mibali na bino, bolanda diable te. Diable aza kobebisa mabala ba jeune. Esengeli bokota mozindo na liloba na Nzambe lubande pesaka kimia na mitema ya ba mabala ya ba jeune meme ya biso ba mama. Sa Nzambe tokoyeba kovanda na mabala te parce que libala satana alingi libala te. Conseil na ngai na memeli bino na mars comme tozana mwana biso ba mama esengeli tango papa ye na cadeau pona kopesa yo pona kosepelisa mama yo lakisa ye bolingo atozalaki na kanda atozalaki na likambo moko papa asalaka yo mais yeba kolimbisa parce que toza na kati na mwa ya ba mama bolingo ezale ebele na mibali oyo baza kobota na bino bana na mibali oyo bazofandisa bino na kati na ba foyer tosa mobali na yo kozonga nsima te toza ba mama ya Yesu yango wana na pesi lokola conseil parce que eza mwana biso. Ah, merci beaucoup maman. Ah, vraiment, toyoki biso ba jeune à lelo. Toyoki conseil au pesi biso maman. Merci beaucoup. Toleka. Lelo nde lelo. Oh, ezande masolo. Oh, pire bien nanga. Oh, boyokaka bien business. Ezande ye. Yende mtasangisi biso ba mama lelo. Toye kosangana epai na ye. Bien nanga. Loba nde ni loba moko. Bona biso ba mama. Olobi nini tonton na. Ba mama basala ani mobi. Abongi mbe. Bache pour faire la chambre. Kek bakoti na cuisine. Balambi. Bache na mesa.
année mobile. Tamaka. Parce que ça journée moko. Tamaka. Il faut pas profiter. Ah là là. Les fois tu bon sambeto. Tu tu pas faire la chambre. Tu continues la cuisine. Tu servir na mesa. Oh là là. On bazar. Tranquille. Oh. Yango na mali lelo te ko indisa ah. Boromona bino mona bilili. Tolek. Oh viens na nga business. Oh boyo kaka yeyo. Yenda bandisi masolo. Ye business. Oh nde ba maman na ngaye. Mais maman on se présenter maman comment on a maman Julie na ye pour la fête la biso les la fête la biso alors tu es pour film pas quoi. Oui. Et ça la biso kitoko. Donc tu es pour sangala pas ya tonton Sebana Mariam. Couple moko eza spécial. Na lo baba couple moko ba umela. Allez à toquer na ma copine privée. Igete o boyo kaka. Lelo ezane lelo. Biso ya mado. Bonne fête des mères. Tosimba papa malamu, papa bate la biso. Tozala mpanzi na bango. Tozala mpanzi na bango. Ami bate ya joyeux fête des mères. Toumela, tokanda bena libala la biso. Tozala kaka nzambe ye moko. Atombola ozonga. Ça va. Kitoko. Oyo nde eza Maria, oyo boyokaka Maria, eza nde ye. Oyo basangisi biso lelo, ba mama na ndako na bango. Ye na mobile na ye oyo nalobaki vie business tonton Seba. Ye nde ye yo Maria, oyo boyokaka na bwa kaka. Mama okopesa ta liloba moko te Mariam. Bango te belé. Nous allons bien. Et le papa s'est pété si bisous à sa maman. Oui. Donc moi de mars c'est à ma mère. Oui. Là il y a la pointe. Ah bon, donc le réseau Inda. Bon, on est ça. Écurie choc. Les femmes formidables. Voilà. Yango wana lelo vraiment eza koyinda pa tonton Seba. Oyo nde mutasangisi biso vraiment ba mama. Ezo sala biso plaisir mingi. Mama ozata na momoko te ya koloba pona biso vraiment ba mama. Ouais, parce que le mois de mars c'est le mois de la femme. Normalement la femme est célébrée toute l'année. Oui. Parce que là c'est la femme qui fait que le monde soit. Donc aujourd'hui nous sommes là réunis parce que notre bien-aimé, notre frère, notre chéri Sébastien Chamouille a voulu nous honorer, faire quelque chose, faire de ce jour un jour mémorable. Donc nous sommes dans la joie et nous sommes fiers et nos maris, nos époux nous valorisent. Ah merci. Ça nous fait toujours du bien. Oui, merci donc beaucoup. Aujourd'hui, c'est enjoy. Ah, merci beaucoup, maman. Mais t'as pas présenté, maman? Ah, ben je m'appelle Cathy Chia. Oui. Maman Cathy. Voilà, l'épouse de Kachama. Oui. Vous voyez là? Oui. Voilà, c'est Kachama.